Bien-aimés dans le Seigneur, répentez-vous. Bon, Zoya Yosika, ministre na biso lingi bala. Fona pengwa nani. Allez, ok. Congonet 24 plus. Seigneur. Chaque jour qu'on dort, qu'on se réveille, il y a de nouveaux dossiers. Évidemment. Et ça n'a pas problème, Alors, les Katoken. Adam et Ève avaient des enfants dans le jardin. Yes. Bandera. Adam et Ève avaient des enfants dans le jardin. Ah. Seigneur. Et c'était des filles. Diminuer niveau à Bozoberi. Ils ont propriété. Dans le but aussi ça. Mais diminuer parce que si il y a comme retrouver sous terre, mais diminuer. Bon, problème tétolique. Les Katoken. J'ai un Dieu qui est tatoué. J'ai un Dieu qui est tatoué. Je ne prêche pas pour le tatouage. Mais ce qui m'étonne, c'est que Dieu a des tatouages. Continuez, Nanou. Et sur sa cuisse était écrit un nom. Mon Dieu est un Dieu qui a des tatouages. N'ébite Nzambelanga. Wana mnana kati. Oh. Nénin. Kasiko. Et nous, on a qui s'anime. On a dit que nous avons Mikolo. Eh Congo yo eh. Continuez, Nanou. Kasiko. Au bal qui a l'ende, je suppose de la scène. Kasiko. Au bal qui a l'ende, je suppose de la scène. Mboka o ndeko nanga na solo bawa o kokanga soko zi chance ko bima kende na yo okobela mutu pamba sa oyeba kisi likola mboko. Bon, Toleki. Les Katoken. Na ebite soka ngamo mna remarqué ngo. Oh, bandele le quoi. Chasu solo bandela yoka bien. Yo. Mila scolaire. Maman. Dégarannya nangam. Lawan lu n'importe qui. Barbara quoi toqué, n'importe quoi. Morima c'est kamorika chikoro kwa mo komoso. Mosuna. Les Katoken. Soko fongo di Bible. O kama kinga mkana piela. Bien. Piela zo hivi saba kolensia. Bodi langate. Bodi la pona vasina dina. Ya. Bon, on a Pierre Moutalbek, bon, oui, Yesu Talbek. Ata yomoko. Ya Yesu te. Zana. Piela no zo yipsuti. Mensonge. Aussi. Continuez, Nanou. Alabana ba yeko nini? Ala isa ba yego dite. Et bon nini? Ala hivi sana kolensia. Seigneur. Pona nini bakamata kabasha ba Mungu. Bakeka batabasha ba Mungu wapi? Bakeka batinga ba wapi? Bon, Toleki. Tokei. C'est pas bimisa après mi bana. No c'est la c'est pas bimisa. Kabila. Je me sens même pas tant bana na cimetière yaya. Nini? Bandera. Je me sens même pas tant bana na cimetière yaya. Nini? On la qui se fait place au tika un jour à trahir yo. Tome. Et puis singa na vertige. Suko yo bana tongo bo me la gena tongo suko yene la geni. Seigneur. Oje comme ça faire. Eh Congo yo eh. OK studio. Eh ya. Yo za nzembo imba kuna studio. Nzembo ni imba imba. Nini? Yeah. O makamni to so mona kabo. Yeah. Ata yomoko. Continuez, Nanou.
ndeko couper. Alira makambo eke bien ti. Venez à notre mouton. Et pas la bino batu balali nzala, awa yo pese ko $100 dans l'église. Eh yaya. Mais chez vous les gens n'ont pas mangé. Ata yo moko. La Bible dit même païen koutou, yo zandenge moko na été, païen leki yo. Effectivement. Pour Dieu, mieux vaut un païen que toi. Voilà. On dit il est pire qu'un païen. Ouais. Yebisaka c'est quelle source? C'est ça. Il faut pas yo koloba bimisaka écoutez pas na yote et où tu wapi. Ce que j'ai dit, je peux le prouver. Loba kasi ba téléspectateur ba yoka. 1 Timothée chapitre 5, le verset 8. Ngelo loba nini? Soki ozo soin te ya ba o ya yo. Soki yo okanisaka ba o ya yo te. Ozuma eloko. Oke kolia yo moko. Ozindambo yoko tiko kopesa nga pasteur. Nzamba sepelite. Na ndako na bino bato balete balali nzala mokolo wana. Oza motema mabe. Merci. En tout cas, vie là ko za molali. C'est bon, toleki. Les gars token. Jésus. Configé côté. Masokoto bra. Makeriabo sokobra. Ina makana bro sokobra. Ah. Jésus. Makabro sokoto manabra. Jésus. Ibraka sokoya bra. Seigneur. Jésus. Okoko vibre sous la prière. Alléluia. Vibre sous la prière. Ramabro soko manaraba. Ata yo moko. Si tu pries en langue, prie en langue. Soko bonela kana kota sika. Abro soko bra. Sambela na kota sika. Makata bro soko mandelebe. Makobro soko makata. Ndeko couper. Alira makambo eke bien ti. Ba bengi Yesu aya kolia. Ndeseni. Heureusement Jésus a balagate. Neni. So ba bali saka Jésus mais maman Jésus a bunda trop. Nini? Bonzana moi si muta ko sipoter mon mobali ni ma pesa ke ba business na makolo atala. Est-ce que on y a ba moyen d'excitation te? Continuez nanu. Si moi bengi si Jésus alobi que na bengi si prêtre, na bengi si prophète asakola na ndako. Et après? Yesu loka zero l'air alem awa moi sandumba koti. À mon avis, on pénètre la qualification encore plus que Jésus a balaté tam so ko bandana ye. Seigneur. Yesu atale moi ça autobula pena bakota ba tchétché. Bakota ba kimbuta. Il ne faut pas exagérer. A bouli na asisi. Mbonga swati asomi parfum moi cher. Les nga ke na ngabi et l'on a cher bebongi na Jésus. Eh yaya. Bambonga ma bébé ya kalangote. Ah on a olo baso ba pasteur baza faut faire très attention quand tu n'as pas compris. Moi si on a dit Jésus parfum asomi on a mbonga nini? Mbonga kichel. Ndeko couper. Alira makambo eke bien ti. Nga papa na bino na koma na difficulté. Même ko kende ba fête mingi ya ba mariage ya bana na soko ya mingi na église na kende ka te mingi na ba fête. Pona nini? Po ba fête mosusu okende bona kati ya fête hôtel na bato balati. Bilamba mosusu balati on dirait abotola ki yango epa tailleur sila ki te pesa na lata. Oh ya ko silisa ngo après. En tout cas, Bonjour, bandeko bozolanda biso ya bavideo. Nazometa sente mpona bandumba. Émission esili. Avant na silisa. Satana so ayebi soki ya kokende na gauche. Yebaki ya kokende na droite. Neni. Soki ayebi soki ya kokende na droite. Yebaki ya kokende na gauche. Po makambo na ye ezalaka toujours renversé. Matondo mingi. Elingi ebanda misana biso elingi ebanda uzobana biso elingi ebanda elingi ebanda